No bietonda makamwe belendeko bele mana liloba ndeko no biokolo baka kona zali kozela yo ndeko bele mana liloba lobi 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 Hein? Papa social botikanga te ya Michel bosunga ngai. Ya Michel. Mama. Zela. Mama botikanga te papa botikanga te Mimi. Mina no koloni, mina kuma vegle banda koloni. Mina koloni kamba mona la mukina tongo la zomona te. Sambe nangai na belité loromo demeli. Ye lovita. Vito kopona te ya. Kara brise kana ndako na kaka mutagangi misu sele ndenge. Kamba la mona bando mona bia kuma vegle ye Miguel. Ndako mikolo ndenge za bwaza pa na ngai. Tala ka moya avanda ye mukuna ndako. Ko solution ni bozo zwa. Tokende ko hôpital ba bena biso ka tokende ka hôpital. Tozo kende ka hôpital. Poni bolo barate ya lovita ta yoko ye ko ebisa biso te vraiment. Michel. Non ça là tout na soutenir yo tina suka. Si ça joue na faire voyager yo na encore à moi sinon je vais le faire. On a fait déjà encore. Hein? Donc vous en inquiétez de mon côté. Hein? Siko. Chérie, fais quelque chose. Oh yo, Mimi, n'a pas si pas ya lovita. Merci, 300 $. Merci, tout ça comme ça. Comme ça, tout sur la papa te bani tout ça, démarche pour merci beaucoup. C'est fois que notre Afrique du Sud pour na. Merci, non, c'est pas la casse, vraiment c'est pour ça. Mais vous salez ma bête, comment vous bataille à lovita. Tout ça déjà famille te. Ah, Mimi, courage. Merci. Merci, baby. Merci na mutema na malamu. Michel botikanga te boyebi naza amutu te. Botikanga te pardon Belvinho so bosala nzamba obosala bino te. Osunganga pardon. Osa souci te. So te souci et même no maladie mususu. Oyo risque ça so AVC. Merci. Merci.
ma chérie. Merci. Franchement, ma chérie, on l'a dit kitoko moko na biso. Ba manke ba kosa. Tu mo ke feti. C'est bien. Kitoko makasi, je te dis. Non, pour ça qu'on ta photo. Nsambi. Il faut le camarade nanga lula nga pe futin. Ma copine na biso bimi kitoko ko. Ko ni ma vinga kosa. Na koko mumba. Kitoko moko. Ma copine na biso. Ça va about ma chic, je fais ma chic. Yeah, on va $50 mon blanc. Et permettre de prendre un taxi, non, qui est pas Michel Nickel. Hein? Quoi? Ah? Comment il dit? Donc tu l'as dit, qui n'est pas Michel Nickel? Ben oui. On a qui déjà? Ne dis pas ça. Vous me savez, quand tu l'as dit, qui n'est pas camion, on sous vraiment. Hein? Oh. Tu s'en as vu bien? Évitez. Bien sûr, je suis petite, je suis bien, tu seras bien, Belle-vie, au moins, oui. Nanda il y a Belle-vie. Et c'est une. Sola dit? Oh, dis. Il y a pas de choses. Parce que yo, au comme que tu n'as pas Belle-vie. Mais au rêve qu'à mon bal la Belle-vie. Hein? C'est qui ndo kiko? Eh bon, ndo kindo kani. Mon yo ba biloko lo bango susu. Moi on a kamalo so suma mzo ajemba moko. Te zo ajende mbala moko. Non. O so ilanga mobali na boya ye. Hein? Mais ya Michel Miguel nde na boyi parce que mobala muntu. Soki yo komo sola bien na belle vie. Longo na makanza mbali na mutu nao. Hein? O ça mo raté c'était. 50 coups d'ozana on teka bilobela pampa. Ma toke faire un parfum na pompe na kini. Na meki na ngona fête. Bon bonyo so zo pa Michel Miguel ko so ma parfum ki. Et so pa yo. Mobala bato moi. Motema mabezali Kozanga kolimbisa Kozanga kolimbo Oyoka motema pasi Soki moninga sui Koko Zibula Zibula noa Zokabatia kibango Aboya kikoyonga Kalinga kikindoki Pekola kwa masanga Inunga peye pai Baboyi kulibasameka Sitangwa bomba kimokili Yoka ndenge bakoleka Tata no walita kukula tata Utupuila ke Bébé. Oui, mon amour. Bonjour, chef. Bonjour. Papa, va d'accord, chef. Merci beaucoup. Ok, merci. Bébé, vous nous salez les kinés. Non, ça va. Ça va, chef. Moi, ton micro m'a cassé. Nalobi, hein? Oui, chérie. Comment papa est là? Dans la wisi au mère veut appeler ça. Et comment papa ça? Il y a un petit dans la wisi au mère veut appeler ça pour n'appeler ça malade. Mami Nathalie FB Tazalia. Ah oui, moi ma papa Paul. Batuna écoute yo. D'accord. OK. Mais dans la wisi on a bien tourner. La yebi mon amour. Chef, un instant. Sur le chef, hein? Ok, pas de problème. Chef Camille, tu es au Kénapson à table. Mais bon, je n'ai pas pété Koya. Je n'ai pas pété Sokolinga. Bon, je n'ai pas pété Gounote. On a l'ambiance, je n'ai pas pété Koya. Chérie, oui, bébé. Tu diras l'air aux tables déjà. Hein? Bébé. Mais bébé, comme un héros, je n'ai pas d'habitude de 15 et 16 heures. Obimenga pe brisque. Donc na ebe pété ko ya na chef na kalinka makaya ba pamba. Bon ça faut zater. Mais ça faut na zozela. Bon na ibe été mon amour que oya héros bébé. Bière locale t'es un peu de. Non, ne vous en faites daddy. Moi je préfère madame Asa la biso ata tabato lapin bachamwamba avec ça ça peut aller hein? Merci chef. Donc, attends, tabac, tout lapin, bachamwamba. Et puis, madame, ça, son bâton n'est plus que sucré. Omela, hein? Ça fait plaisir. Merci. Merci, chef. Bon. Non, ça va. Chef, faut pas dire n'importe quelle bière, hein? Non, maïs, ça va. Maïs, hein? D'accord. Dikambala.
nzambe azali osala tika kolela nzambe aomona aotika tana ye Bible écoute lobi malédiction sans cause et annule et sans effet ngana yebike na sali mutu mabeti lobita naza conscient ta marche na ngana yebi nde na tambola ayebi nzambe zwanonga kaka zwana yo ngai namona biba namona te zwana kaka kabesanga ta poisa na mela na kufa Mimi tika na kolela yo kanti ndo okomi aveugle bokomi nti na société na yebisi yo oza itili yaye kosala na mosala yo mpe bendiki mpe okosanga otema malanga azala okosala tala omona aveglema mpezaka nango héréditaire te ndongo oza bomaladi oyeli yoka briske boye nzambe aza capable ya kosalela yo ndie bapasi nyonso mokili etangama mpo na ngai nazanga papa nazanga mama nazangi misu na nga lelo nazaka mpe te na ndeko te Mimi nayebisi ozanga papa ozanga mama soki ya nzambe nde kokanisa teke lokola oza na papa te oza na mama te moto mosusu akoselo aza te nzambe aza likolo aza nzambe baaveugle amonisaka aveugle aza capable kosalela yo mpona kotiko te omondongo oza bongonzambe ayebi ke olinga kosalela ye mais nzambe apermettre circonstance ekomela yo ye moko yebi pourquoi ni apermettre circonstance ekomela yo mimi tikosalanga mpasi koyaya tikosalanga mpasi oza kati na nga na kotiko te place nyonso kozala mimi nga na kozala place wana okofana na ndako na ngai oyopelenga ta na ndoto mamesali nasenga bolimbisi nzambe nazoyeba te seigneur le juste et juge éternel bana kongo bolala pongi te kongo na bino esalami na holo elaka ekoki mpo na bino babuka mbuma ya molimo Manon, mets-toi, viens. Viens. On va chercher une solution pour elle. Viens. Viens, on va chercher une solution. Maladie, c'est mon maladie, le remonté. Tu trouveras moyen que tu n'attends pas fait dessus. Bonjour. Bien. Bien, Kabino. Mais c'est pas un problème encore. Mimi Oyani, la fille là, Azalanga Bassango. Mimi Kabeya. Est-ce que combien aveugle ndengeni nazo comprendre que Nzambe il ben ndengeni muto fanzi akoma aveugle abilité et pour entendre Kabeli bon quand même que non abelaki mutala mukaboye to fanzi azo solola akomi est-ce que c'est Zala yebisanga
azana ba parenté orpheline ata yo moko toka pasi mona motema nanga na comprendre na so ebate mona ba moi si peut-être la te moi malamu obi kingi na sabon ebite non non kana likamba mabete voyager aba qui m'a soigné donc les seules solutions de ça to porter contribution à biso to sungaye qui est l'Afrique du Sud. Parce que j'ai fait la fondation qui me visa la zone pesa parce que billet ça n'a pas billet ça pour visa. Comment tu peux dire tu ne connais pas? Moi de l'essence je cherche tu ne connais pas moi le visa c'est rien. Moi ça va souffrir. Je veux le faire. Azolela. Tala comme to bande comme on a dit comment on a dit. Maman, on va naître comme on a pour la moitié des causes. Non non pour trouver la solution. Hein? Ça va calmer cher. Je suis dérangé la moitié. Fête wana qui n'a pas besoin bino na cause de notre fête wana et bika fête aux ala et ça moi bien dans la cave major du série di bazar pour na déjà wana de fait bourgmestre ba ilo geben bourgmestre ma tête il faut tous aller ça la bien pour te belle bazar kuna major du série di bazar kuna ba chang bazar kuna ba te belle ba pour tout bazar za kuna non faut pas ils ont fait ça pour continuer mais ba ilo geben non pour qu'il fait ça aider pendant qu'à passe moi ça me fait mon ami on a mais habité là qui aveugle na yé non pour kato il bien c'est minzete ah on tazala qui dit ata yo moko non pour chez nous ne bokene kasi Yoko qui te ratina dans un courage c'était prévu que nous sommes balés tous ensemble chérie hein c'est pourquoi il y a des na yé déjà bokene kana na yé amsana tika luke bilo mi balé non pour kate image ya mimi ndena fandi bono na image non on ndena c'est minzete non on a non, pour vous avoir la fête à la télé, sinon tu n'as dérangé pas tout. Ok, merci chérie. Oui. Eh, entrez, chef. Bonjour, chef. Oui, ça va, maman. Bonjour. Bonjour, papa. Ah, Madame Bonnie. Ah, très bien, papa. Bonjour, papa. Oui, ça va toi? Très bien, merci, papa. Peut-être l'herbe so bimi, ok moussala. Eh, chef, grâce à Gate. Ah bon? Oui. Oh, madame. N'est-ce pas que tu as un ménagère au salarié? Oui. Oh, ça tombe bien. Hein? On a na moussala na ko offrir yo. Ah bon? Na moussala na ko offrir yo. Bon, mais ça ce qui moussala ça. Bon. Non, bon, il était so yebisinga. To comme déjà famille chef. Non, ça a dit que chef aya ki awa. Oh non. Non, musala. Non. Makambo musala, ba yebisa kana bato en avance té. Même mobile na yo. Ba yebisa kana en avance té bongaka ozwi na musala et après nde oyebi ko yebisa mutu keno na zwi musala quelque part, il faut na banda. L'annoncer rapidement comme ça à cause de la paix jaloux hein. À cause de jaloux, à Ebisio que non, je ne veux pas que tu travailles. Non, chef. 1 plus 1 égale 1. D'ailleurs, ça mobile nanga. So di kambo na Ebisi ete. Tanga koyoka moi après. En tout cas, ils ont moto makasi. Il y a certaines choses oyo, ils ont la casse secrète parce que ngana lingina offrir yo un travail de qualité. Est-ce que et si vous allez caissière dans une grande entreprise? Non, eh bien oui. Yango offre na lingina pesa. Peut-être l'annoncer à ton mari et cause à la le rôle à moi zoua, les gens à la moi salaire ko le cahier et on y reçoit la moi zoua. On a coupé son salaire malamu et puis je t'invite où il y a place où on a représenté on a mutu et puis au côté au bandi ko sala. C'est un travail bien où il coupé ça yo
mbongo epele tala mwasi kitoko boye kovanda kana ndaku beauté aussi la kana ndaku boye ça va pas. En tout cas chef a raison. Ils ont ba copine ngai Bélé, ba Liliane, Mobiala, famille Mobiala Mobima, na ba Ange Mobiala. Ba bime bino ba sakishasa pourquoi boninga ka mibali ba sala bino mo sala raté. Ah voilà. Tala biso na poto moi c'est le kola mo. Voilà. Tant lobby na nga en tout cas bon. Namona kiango e moko Mexico savane po bikene psa mo. Musala etindaka mwasi ya koma indépendante. Oui. Neti yo boye, koma indépendante aux ana famille. Oui, dans la famille. Aux ana petite sœur. Oui. Aux ana grande sœur. Aux ana bandeko. Ils peuvent avoir besoin de quelque chose. Aux ana ka mo bali no apesa yo. Non. Ouais, il faut yo mokopé. Ou arriver à bimsana na poche na yo quelque chose ya offrir na famille. Okay. C'est pourquoi Natala qui moi c'est qui toko lokola yo il faut za na musala. Chef, problème est que cette journée. Pour nga vraiment na linga ko so pesa nga mais o pesa nga pena o laksa nga ko sala na oboya te. Na minute on a ça d'accord papa chef. Bon, ça va. J'ai ton numéro. Moi je t'appelle demain à 14h. D'accord. À 14h, dans un endroit bien précis, Tokutana. Comme ça, on a présenté un moutou à nos salons. D'accord. Merci, chef. Ça va. Oh là là, ne vous en faites. Ne vous en faites, maman. Salaire, ils en ont bien. Non, pour solo là, salaire, il y a très bien. Il y a très bien, Penta. Et là, on a qui seulement na kanisa ki yo. Na kanisa ki, bon. Il faut na offrir na maman et bakata, pesa et moussala ya malonga. Ça va, pratique. D'accord, chef, merci. Ça va, au plaisir, hein. N'oublie pas pour le rendez-vous. Hein. Ok, merci, chef. Ça va. Ah, maman. Non, très bien habillé. Merci, papa. Est-ce qu'on peut ça au cas? Faites ça au tour qu'il est erné. En attendant, tonton Michel. Première fois, il prend un gars, il attaque. Mais tu as un objectif, mon corps, tu gagnes des fêtes, c'est ça le problème. On ne peut pas traîner ici. C'est quand même ma casse, hein. Ah, merci. Simple. Merci beaucoup. C'est votre musso, on va vendre à terre. Non, bien. Oui, bien, Bible de la vie, l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Donc, on a un principe, on a vraiment humble. Oui, ils ont principe ensemble. Merci beaucoup, merci. C'est pour nous ma casse nous vraiment. Ah, merci beaucoup, merci. Nga fanda nga awa tonton Michel. Michel Miguel. Ah, na ko monu penza na ebiti. Oya kana souvent awa, so tuna ba course na yo, ba misala na yo, oyi no awa no ya malanga yo. Nga za nga moko, nga mona ndako dans de temps en temps oya kana yo. Ça l'a bien. Ok, c'est bien, mais toi rapidité parce que Major Zoro Zolatnen a testé à déjà kuna, bazana ba Sam Kokuna, Claude Lukolongo. Ça doit rejoindre le kuna. Oh Michel. En fait, ils ont une distinction, maquillée, des dans les bébés, il y a la fête. Tu peux venir à Bissau. Non. On se la Bissau, non? Diane.
ça peut bientôt solo là. Merci beaucoup. Mais toi qui as un objectif, mon corps, ils ont que les fêtes. Donc je ne peux pas rester ici, donc les sous-fêtes tellement. Vous avez camarade à moi, puis je pas le temps, mais regarde souvent awa. Donc ça ne peut pas se faire. Hein? Côté en tout cas, l'on a ma cantion à Moutunayo. Si vous en avez besoin, vous avez un daku, tu vas ensemble, on sait pas. Mais quand il y a en tout cas, il y a la possibilité. Nanenga bien quoi. Moninga Michel, nanenga moi c'est une belle vie. Non. Je l'aime tellement. Mon pino bas pour ça na makambi belé. Ta on a banda oya a o mona. Ta ko za on nga mabete me batu. Ba ko digérer ma bé moni après non. Non, c'est bon, ça suffit. Tonton Michel, s'il te plaît, mets la cour. Patron, namoni pe tosai moko umela moke namoni pe jusque là batongo obina zela pona musala naza motema moto patron. Madame, le travail ce mois, tu vas trop gagner. Ah bon? Pour gagner et belé par rapport il y a oba qui va souffrir na misala et il y a on qui merci na invitation oye na cadre les amis awa. Nécessairement fallait tout kutana na batu baya pour que obanda makambu na yo mais malheureusement jusque là ba communauté. OK. Bon mais ça na CP pe la cadre oyo na CP na makasi. Franchement vraiment pour na musala vraiment na musala mingi. Pour son natali lelo yo Simon Maïlo à la société na ye ba camarade nga ba Solange Elena à travers Rakuna Air Moko, Fifi Loutete Solange, à travers Rapé Kuna Bonga, Penanina vraiment, des baninga nanga bazo ou ta vraiment bazo ya baosa va faire. Tu me parles du travail, non tu tout à l'heure. Moussala ce mois. Hein? J'ai offert du travail à beaucoup de gens. Na pesi Moussala na battu belé. Hein? Brift Care. Il y a Solange Nguma, na Bruxelles. C'est moi le promoteur. Ah bon? Oui, bien sûr. Donc, Kobanga Moussala, tu en auras. Nous ne sommes pas là. Mais mon souci, c'est que vous allez à côté de moi. À côté de moi, tu vas bénéficier de beaucoup de choses. Patron, jusque-là, on comprend. Tu as par rapport. À côté, il y a you. À côté de vous. On bénéficié beaucoup de choses. D'être quelque chose. Les Bagata, on est adultes. Je veux assez que on accomplir le devoir d'une femme envers un homme à côté de moi. Je pense que là, tu as compris. Et je veux que ça soit discret. Donc en fait, c'est ça. Ok. Non, s'il te plaît, appelle-moi Serge. Ça me fera du bien.
Obengi ezali na kokoso ena nsima. Merci. S'il vous plaît, une question, mon boy. Je comprends mon amour d'Adi. Chaque fois, Zongaka, Azara fatigué. Asalaka, nous salons ninu asala o isengake, Azara fatigué. Et Bakata, vous savez, à un âge donné, l'homme se fatigue. Soki mobali ya bandi ko comme on a 50 ans, fatigue moko intense et ya kananzoto. Et surtout, soki o gérer nzoto bien te, fatigue moko intense et ya kananzoto. Et surtout ezaka mingi mingi tango mobali azo sala mingi. Soki azo kanisa mingi sur un projet. Azo travailler sur un projet. Bah, fatigue intense et yaka à cause on n'a pas à fatiguer. Alors c'est question seulement que la femme aille gérer mon bal naïe bien. Donc c'est un peu ça. Voilà. Ok, merci. Merci. Eh bien, jusque là, tu n'as pas répondu à ma proposition. Bon, chef. Serge. Je m'excuse. Tellement aimé ça dans le chef. Dadi a travaillé pas na yo. Mais n'engné ba relation ni vraiment bozara na yé. Chef n'a pas travaillé ou bien bonne relation mon boy intime sous. J'aime pas que to solo là ma solo ya Dadi awama. Tu can répondre yo. Dadi c'est mon meilleur collaborateur. OK, Nayoki. Alors ma proposition, tu n'as pas répondu. Ça va. Alors, là, on a confirmé que Oyoki, c'est Obenginga. C'est pour ton appel. Merci. Chef, tu vas dessert. Trop de dessert. Chiffre 2 et ça va chiffre à unification. C'est vrai? Là, je vous dis, garde bien les secrets. Ça va? D'accord. Merci beaucoup. Où tu es? Mon amour, c'est que nous et pas beaucoup. Notre tata moi aussi. Après que nous avons tata moi aussi, nous avons un salon. Nous avons un salon, nous avons belé. Donc nous avons 8 ans pour passer à ce qu'on a zongi. Vous avez un téléphone pour Nous avons un téléphone. Mais téléphone n'est pas gâté. Oh. Quand pas tata moi aussi, dans le salon, il faut un téléphone. Mon amour, nous avons un téléphone. Téléphone, oh. On doit s'assembler, comme la bengo. Obi banal l'air ne bando benga. Et puis ni no se va déplacer de ça me faire c'est. Yo so biva na ndako kabo ibarati. Mon amour zaki brisque que na vandi kabo na mo ba benginga bo tata mo sa na posa to so ane mo amini. Donc les monsieur zaka ba réseau. Oui ba réseau na so mikolo eza bien terre. Nga téléphone nga. Ez ba réseau ka koza. Yo so zo bokangi téléphone te. Mais tant yo so les a roulé katé pourquoi? Problème ka ya batterie mundenge sala mo mavanga. Charge en ezali. Mon amour, au moni tango ezaki na moi problème ya batterie. Ale na ko zwango ko ba te basaki belé na salon. Na zui yango na tiango na charge.
ti le temps namoni bato bazoumela bazosila te nde naye kolongola yango nde kofongola nakokoma ana fongoli. Entre temps autour de vous okangaki te. Obi? Autour de vous okangaki te, ozo se contredire pourquoi? Oh. Non, mina kangai te. Mon amour, l'aime sur le bien te. Ozo se compliquer pourquoi? Eh bien, il a ôté. Ah. Il a ôté bébé. C'est pas la comportement. Non, c'est pas notre. Eh mon amour. Non. Babenga yo babengi yo sala ngasinte usini nzelo okay. En tout cas mwasi abunga kana lokuta tero. Mwasi abunga kana lokoso tero. Ndeko nanga tika moyibi. Mbala boni bakote ya kayo tika moyibi ndeko. Tika mabe ya kana liloba. Ndeko nangai fungola motema na yo. Elaka yokopesaka nkolo epai ya bato kolo azali kozela belema na ye zoto na yo otiki yango bomi zoto na yo ndeko yaka na liloba lobi makambo ebele ndeko. Oh, bonjour. Boni. Kimezangola nzambe. Na moi mino na sepeli. Zoto sepeli mini. Na profiter kaka na remercier ton Michel et pour na cadeau na zaki pas belle. Oh. Non. Là c'est rien. Monsieur de Roya ya mingi koleka. Vraiment. Ah moni na mokilo so bozana moto ayaki pa na bino pour na kopesa bino conseil ya malamu surtout il faut toujours te remercier hein il faut toujours te remercier en tout cas biso ne te remercie mingi parce que ça la mingi pour na ngai vraiment Talaka le meilleur couple on est ensemble vraiment allez ma oui. Azawa. Où ça t'a crédit? Merci toi Michel. Ah ok d'accord. Merci bonne année. Ok merci beaucoup. Nana Bengi. Montre. Oui, à Maki. Ça. On va rappeler après. J'ai un petit souci. Il y a quoi? Mais comportement comme nous, Mikoleza qui tout côté mobile nangai. Aujourd'hui, quand on a mon ndako, on a kanda kubareta bébé nangai. Mon autre ça fièvre que nani mon sali fièvre ah oui beaucoup que moi on a sali fièvre ozonga kaka so lembi okolo lali biloko akoli ozoli tinazo bomba na kolamba sikobi ko na lambela nani poto zaka pona mona on sa ta spaghetti ali nayi na mona passe na sa moyi kura ki tsa pe passe na pesa ba makala mobali na ngozoli ngoliaki osanga be pour nini ko serge ata ko tu musala ngo tu oublies même ta propre famille biloko ko mo boka mana fu ta fu les autres dans la biloko. Marina, c'est ce que tu ne comprends pas et tu ne m'as jamais compris. Ah bon? Oui. Nazoyebi ça maintes fois. Tout ça, Marina. Oyebi, je suis qui? Un chef d'entreprise. Donc, je suis le responsable d'une entreprise. Dernièrement, je travaille sur un projet. Dans un projet, Mogo Naosala, Ezozwanga Bouk. Maman, chérie,
il y a des choses où ils sont tellement secrètes. Ils ont un secret professionnel. Moi, il a dévoilé vous savez, si le chef n'est pas là, n'importe quoi, n'importe comment, quand tu le veux, quand tu le veux, quand tu le veux. Et moi, je suis là pour surveiller et pour travailler sur ces projets-là. Ce qui projet wane simbi, ne vous en faites pas, chérie. Kolia, maman nanga. Kolia, ngam na binisa. Même si na l'été, chérie, l'essentiel pour toi, Isa, je passe mes nuits avec toi. Je suis avec toi, même si na y retard. Ceux qui na y retard, comprenez-moi que Isa, pona, musala. Tout à l'heure là, muto ya bengingai. Muto ya bengingai. Yebi pona nini. Et ça pona musala. Donc ne t'en fais pas, je suis à toi. Hein? Mbalanyo sonaza ya yo, non, tika la kozala ya yo. Ça va chérie? Allez, tu m'arranges. Non. Je ne t'arrange rien, tu manges. Non, tu arranges mes habits, je m'habille et puis je pars. Tu manges d'abord avant de sortir. Non, attends d'abord, na longola loko yo sala salita. Hein? Mona ki yango me otiki yango kawa. Ça va pas? Pourquoi kangwana? Hein? Yann, yo tata simate. Boni. Bien petit manga. Yo so le ganga boneni. Tera moto. Bosa ke yazala ah. Boni ganga boy. Kisha sa te grande sœur. Ba moyo ba parcours kaka. Na mo sa tendeni. Boni santé. Santé za bien na mwanzana. Mende na zo moni la yo. Eh, Dan pardon. Na ko ka hote. Teni ozaki toko moko. Ya solo. Obimelengi makasi boya ya. Oh beauté. Nespelo makasi. Dan bani mbana. Ngolia. Mbana oboka bwana ni wana. Na bozanga ni kati. Ser na ngai. Yo ba blom so tu na ngai. Mama kala na to kabana to déjà. Jana penzale kinanga mwasi. Ye ukabona komine mibali. Ata yo moko. E visa ka moko Omoni nde toza bona vie. Mwasi. De moi ça quoi flair. De 30 à 35 ans. Il y a espoir les balles l'école ça. Bon ce moi ça comme na 40 ans à 50 ans. Ya. A comme le quoi tapi. Om news tout a ko nyatela ninga lingi. Ya na zo yo sérieux ko ya. C'est faut sérieux. Ba divorce ba no divorce tu vois. Quand tu bosses m'embêter simba, tu vas pas cabane. Tu vas me balayer sur le côté, tu vas porter manzi. La monte quand même. Tu sais combien de zoom n'angai. Normalement n'anga beau gosse. C'est un n'anga somonier. Ngamba mobile wat, mobile solo. A solo bien, simple. A d'abord gaieté, à la bonne naïe, beauté plus l'argent. Ah bon? Donc rien à dire. Rien à commenter. Moi mobile n'anga. Ça me ça absolument grâce au coup à les sous. Donc présente-toi. On recèpe la macasse en tout cas les n'anga cette fois-ci. Azupe na muku e biku ala e wa mobile na ngai yeto kabona te Jana entre selnga bien makasi ndingo kumisenga mo mbali wana obini bogos vraiment ya fanda na yi ce qui bobala na bukumeta ndako moko esala nga bien et makasi pena so ofana mo mbali sa etoka na sepeli wana vraiment so moni mobile na nga mobile ya solo mona yi o tepela makasi ndeko na nga tika moyibi mbala boni bakoteyaka yo tika moyibi ndeko tika mabe yaka na liloba ndeko na ngai fungola motema na yo oya motema nani akoyoka ekomi okufela senga moko epota bomoi nanga mobima na misika na te pelo na yo nani akoki oloba na ntina na ngai po pasio eleki mingi nani akoki okata likambo na ngai po ngai oyo nazwa kimia. Seigneur, défends-moi contre mes adversaires éternels. Combat ceux qui me combattent. Saisis les petits et les grands boucliers de ma vie.
Lève-toi pour me secourir, Seigneur. Rendis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'il soit honté et confus tout ce qui envers ma vie. Jésus, Seigneur, lève-toi dans ma vie, mon Dieu. Tu es le juste et juge. Mon konatika ina mon kilo ezaka yonzambe. Kolondele mon catholique monanga Yesu. Natomboli mise paina yonkolo. La Bible dit tous ceux qui se confient en toi ne seront jamais déçus. Yesu, Seigneur, tellement catholique monangai. Le médecin par excellence, c'est toi, Jésus. La Bible dit c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Yesu, abika na zela makila na yo. Yesu makila ne bikisa ngakolo. Makila ne sukola misu na ngai. Makila ne sukola misu na ngai kolo. Seigneur, natiki lovita na maboko na yo nzambe. Yawe batela epesa makasi nzambe. Yakosunga ngatango nyonso. Nzambe kanisa na onyoso azosalela ngai. Olobaki moto nyonso akopambola orphelin, Seigneur. Yo pokopambola ye. Onyoso nzambe akosala mabe na orphelin, Seigneur, okotelemela ye nzambe. Seigneur, kanisa na bolamu nyonso oyo azosalela ngai. Nzambe pesa makasi akosupporte nga butu mpe moi. Lembi kolo awezo molimo na ngai nzambe na place otikanga na mona te kolo za molimo na ngai nakende kolo oma ngai nzambe za molimo na ngai nzambe za molimo na ngai nalembi pasi oyo bandana na mokili na mona kaka pasi nga nasepelaka te nga nasikaka te nga na mona kaka Mimi, oko nazalaki nango nzambe obotoli yango lisusu miso na ngai na obika ndenge nini nzambe. Nabezwa ngai nkolo nazosabina nini namonaka te. Namona te lobita olatisaka bilamba. Tika osala nga mpasi boye yaya nayebi soki oyo nzambe atikaka baveugle te nzambe akosala te nzambe atika na yebi so nzambe atika atiki yo te nga naza na yo ezala molimo na ngamba mikolo baboye te omoni nzambe lokolo ozovivre boye seke nzambe azali ti mokolo nini osala kasi nalembi na ngai nalembi vi oyo nalembi nanyaka monaka mpasi o yesu ekolo sambila nita sambila mwana nzambi nita sambila oh sambila nita sambila fumu yesu nita sambila sambila nita sambila mwana nzambi nita sambila oh sambila nita sambila fumu yesu nita sambila mama mari bukamona fumu yesu wetikomona matangati makukula osolangwa yugane mama mari bukamona fumu yesu wetikomona matangati makukula osolangwa yugane Mama Marie Mwaname Mama Marie Utilandi Mama Marie Dala mwana ku Mama Marie Paseza mwana ku Mwaname Utilandi Kolo Yesu nanga Nakotika yote Nakolanda kayo Kino sukaniwa Kolo Yesu nanga Nakotika yote Nakolanda kayo Kino sukaniwa Ngaina lingi Motika na linga
Ça va. Bon, la l'équipe n'a rien à côté quand la piste non. Merci. Tata zalaka nango alingaki te tomona pasi apesaki biso mafuta manzinga bando na yaki pavita basalaki ya mamotela basosolisaki bayindo kasi bazwaki message te na 17 batumaki pavita bebele na mokongo molinge mataki olikolo pendeka bibwaki elembo ya bolingo Afrika kasetika jiseli luvalioko nake kasi mikolo mikoya Robert Asoya kongo ya sika beba sika kobotama na komba o ya kimbangu mvuluze Prophète Atoli Gresalf. Mon cher, mais là, vous, aux hommes mélatés? Aux hommes mélatés, n'a pas que ça bien. Non, mais là. Ça, c'est la vie, hein, mon cher, aux libre. Mais là, n'est-ce pas petit. Il y a 8 tembo. 8 pour toi, mon cher. 8. Oui, aux libre, mon cher. Mais là. Chef, 8, c'est trop. Non, mais là, mon cher. Petit, il y a 8. Je paye le 8 tembo pour toi. Voilà. La vie est joyeuse. Ça va. Regardez là où est-ce qu'elle est. Dis mon cher soulagement. C'est soulagé mon kenazoya. Allô madame. Oui, allô, Nazoya Siko. Ouais, Nazoya Kasiko. Ebilengi, Tsuki Tomina. Moshe, Naza vite interpellé la course moko urgent. Nazoya Siko. Zelangai. Hein? Bilengi Zali. Moshe, j'arrive. Hein? La minute. Oui, André. Je suis là. Serge. Mais il fallait pas te foutre dans papa. Non, ça ne dérange pas, ils ont problème. Non, so dadia yekasi. Non, akoyate na tiki na bar. Akoyate. Ok, d'accord. Kambala, Gadi.
Kambala. Oh. C'est bon, mon cher. Madame Nakendela qui est Simbi. Allons. Tiens ça pour toi. Allons. Ah, tu regardes la oh, mon cher. Kolona tondi obotondi ndenge okitisi molimo na Kongo bapate na yo bazali kolela kimia ezali te kati na bango kimia ezali te kati na bango kimia ezali te kati na bango. Ça va? Ça va bien, professeur. Bonne. Bien. Bonne Bino. Ça va bien. Eh. Dis-moi. Ah. Bika biso ba Afrique mambo ezanga biso te. Nini soso? Na sepe kunde na kuti bino bokeka matanga ngono te. Nga matanga inde na ndimi teke na okinga na ngo kondre na ngo kabiente. Bika nga fa na kena petite sœur na nga ute poto magi lubaki. Baki déjà na voiture skonga makolo bika ba longole en place bange ba lela wana. Ba tia en place mususu. Yango na yebwe tina kanse bo ke to ke nzela moko ponga. Na ngo kabiente na ese na ndimi te. Na okete. Sana na tuna no Michel Miguel Soya okende. Nga moyen de transport ezo bomanga e mona kati matanga les atu yebi ka fa nga na zala. So na zate ça bien te. Ça signaler. Moyen te. Comme ça mais mako kete. Ah, et ça la coup de bien. Ça na ba. Ba moyen on les aime. Bonjour. Il y a un peu de bouquet matin. Il y a un moyen de transport, ils ont compliqué. Comme ça, mais même pour bouquet matin. Je t'ai dit non, que le matin on a sécurité. Hein? Chérie, on a eu bien. Nous kendeti, hein? Nga comme ça na tikala. Biso mbele soto kete ça la bien. Tata la matin à quartier. Et ça la bien pour bilonge mon nana. Kende ko ya mo ya bozo biso skwazo aka bon ye moko. Ya Michel. Nous n'avons pas de temps à se reposer. Si vous avez un peu de temps, pourquoi vous obligez que vous soyez parce que vous avez un peu de temps. Tu peux faire un transport. C'est transport, on est venu tout comme des salons. On a bien transport pour l'express pour la terre mais ça soit belé Miguel, qu'est-ce que tu as c'est prévu. So za kina tuma kasi kutumia tukile. Nyesa kutumia so zaki. Eka bilombali botambola pena yiza na bilombali yiza na dosi be. Hala bafu. Ouais. Oui, Miguel. D'accord. Petite, la retour. Ndeko nanga tika moyibi mbala boni bakote ya kayo tika moyibi ndeko tika mabe ya kana liloba ndeko na ngai fungola motema na yo. Mon amour, c'est que bien on mène ma casse, soit femme et beau bébé. On met un modèle ou tes bébés dans la maille. Comme il a ma sang beauté, mon amour. Hein? Il y a ma sang banane, aux acquis dans la naine, n'a jamais essayé de la yobo. Hein, bébé?
chef. Allez, à bon mangaït. Oh, chef. Oui. Ah, chef, ça la boïté. Qu'on se remet, sommet, et à mingi boïté. Évitez que ça, moi, si na yo. Ah, ce qu'on met, ce qu'on met, ça, on te met. Malembe. Nini kasi. Bébé, c'est posé. Non. Ça n'a quitté, n'a la non, non, bien. Il y a devant la côte. Bébé, ah, c'est bon, non, bien. Bon, ça va, non, tu comme vers la zoya. Ah, mais c'est dernier ton comicable. Tu regardes la côté de la chambre où il y a bébé la salle aux années, non? Mais yo meli masanga, obi bien que yo meli masanga, meli masanga te. Solo wana na okoka ngote. Nazo comprendre te. Na sa nini comprendre. Te ya mon amour. Nga ke na salon. OK na salon. Ah, na ke na salon. Mais tika na siko na brita. Ah, ino ni na ngoto comme ne ba soda. Na ke na salon. Na ko supporter gaz. On va voler les bruits. Bonsoir. Vini à Bali. Bilamba boye, on va quitter ça, papa. Mais ça. Serge, dans le burn-out. Serge. Mais tu comprends ou tu ne comprends pas? Hein? À combien de fois nous yébisayo que les gens moussala les ébélés. Et puis, à chaque fois, trêve de bazou, il n'y a pas un pambao. N'a pas les moussala. Hein? C'est quoi ça? Vous voyez bien que Naouti Moussala, des questions bizarres et inutiles. Pourquoi? Comment? N'a pas de qui hein? Naouti wapi, Naouti bon. Naouti wapi. Moussala. T'as une réponse? Et tu en fais deux? Tu en fais deux? Tu en fais une deuxième? Je viens du boulot. Ça va? Serge, n'a tout aucune question. Répondre à qui me so ganga n'est-ce que c'est au soin. Dès que je travaille, au yé bien bien na uta musala. Makamana mo na musala na yo yé bien bon. Ça que je fais, na yé bisayo, je travaille sur un projet. Oh, maman, assez de jalousie mal placée. Hein? D'ailleurs, je mange pas, je me lave, je dors. Mais chérie. Chérie, quoi? Après avoir posé des questions bizarres et bêtes? Ça c'est quoi ça? Mais pourquoi te fâches-tu? Celui qui se sent morveux, c'est mouche? Oui, mais comme on se bat en autonomie, n'a tenu aucune question sur où tu vas. Répondre calmement, c'est tout. Oh, Silkani. Oh, Silkani. Parce que tu ne comprends rien. C'est aussi qui c'est que Bill Kambo. N'a tenu aucune question, c'est un bête au film. Mais si vous avez un zambé kanda yebi. C'est pour ça que la vérité, un zambé n'a pas kanda yebi.
Ya Myriam, websanga te yo muto uti na 4 hours ya flight. Ya chika. Mukiliya mabe. Ungala mwina kata flat. Ya nakazi musuna na ndoto mais en réalité. Mokili. Jan. Abete la matolo. Azo boga. Boga onai. Tonton Michel. C'est pas la belle fille. C'est la ils sont nos bêtes là. Ya dia no wapi. Oka moko nga na yebi. Bako il faut na mbali ya belle fille. Oh ya. Et puis Diana no dance. Aïe ça va clair que Michel mbali na ye. Na bali nga tate. Obi ke mokili ama be. Zambela. Buta ba Diana. Tu ne montes na niveau vraiment. Mobala muninga. Na comprendre. Do ya beta lisolo ka kozula bogos ya beta lisolo ke ala sanga bogos na ye ba ite tezanani le lunamo tena na katite ya to na l'action preuve à l'appui atiko la fois na zana l'aise nzambe te il faut nga mo misla même ingénieur Jean-Claude Oloka Manulubaka tokende Angola Président Eduardo Dos Santos, ingénieur Jean-Claude Oloka, Manulubaka, Tokende Angola, l'habitant Major Bisalidi, Tokutarana, président Eduardo Dos Santos. Elle a beaucoup. Oh, ce canto del mundo! Zali, na opesao, oui, bien qu'il n'a un patron. Et je suis patron pour toi. Ah oui. Attends, si c'est quelque chose, n'en prends pas. Hein? J'arrive. D'accord, chérie. Je comprends tes papa. Yo mo oza témoin. Na bandi ko benga moi c'est moi ka leo yo komi na ndako. Donc yo kuto yo kutanga na papa mo rele zaki bien te papa peut que tu vas bien te. Tala kana mission na benge combien de fois. Na tenté. Na benge pour la dernière fois. Moi sur ma téléphone le bon moment monsieur sonné, mon moment monsieur sonné perdre ya mbaté. Et kangama. Donc papa makambo tout s'est répété, il a habité l'oni na kosala pona ibakate. Ibakate elle qui l'air to pala naki. Azarola na makambo yo. Ba ese ki biso l'église l'air to côté malongi. Moi c'est que la mukalibosa mobilité. Moi si fala la na robe de nuit. Mais ya ibakate comme na habité ceux qui catch américain, je ne sais pas. Moment musu soroya au mona papa, nazo bâti ceux qui va éduquer ndenge na famille na debe zaki bongo te. Et pas kata soki ngala koti na chambre ya bimi na salon. Na landi na salon ya koti na chambre. Nazo bâti loroni papa na kosa pa na mona moso. Na moni ya ngonga moko po. Banda na kumi na ndako na yo dadi. Ata moi si na yo na moni ete yo moko lisusu. Biengi biengi téléphone eza ko sonner ayamba te. Et puis lele moko biengi ikangami. Mais na yebisi yo mwana vu ya kumela gabo yizana tinete alors azali mwasi na yo sokwa ye mwasi atunda ka conseil ite sokwa ye vandisa ye lubake mama naza komono clair te enga sokina lali na chambre yo ye na salon est-ce que le baba li saki bisona ndakwa nzambe bate yaka yoke ngalela la kana mbeto yo lala kana kiti
Moi, si balembaka yete pesa ye conseil ndegi bate yakabana mike. Te yaye ndegi bate yakabana. Le retika les gars papa so kandele ki na zone c'est pas la banque. Na lobby. Je préfère rester seul. Peut-être même si nous allons mieux. Makambo za kuluba yangu alotika parce que passer on derrière ba comme on derrière je ne sais pas lourd ni bazulu kala mukili. Jamais. Attention ba technologie ngo zo ko avancer. Mais pas il faut batika là. Ndenge nzamba sala ba. Likambo tite so kwa yete yaye. Hambate utikale yo moko bon si marango okukamatana okukumele kule suswa mobadi atei kuna 2 mois atei kuna 2 mois or que soko zana mois na yo ndako okuzala malamu te yaye kaka. Je préfère na comme suswa mobadi bozo vivre na mutu bozo vivre na mutu bozo se comprendre te ba misisi ba yembiti séparation pesa solution likam wana ndelo tant bozo se comprendre te yakende na yo pokena yo wana ndelo kum yem tazoluka ngo yo kubanga te ngai moko tatano na zali na kuluka yebo kilo ibakata na kuvuandisa yenga moko na kuteya ye lukule yo azako yokela yote ngai pena meka kuteya ye lukule tatana yende gate yakai nde na lo babu papa soki na melite na ulala misisa wo ezo kutele mata pour yo yende ngeni même moi ça yewana ndako mo neti na boma ye okokenda makala e ba taza mosi nanga papa na bala kila bon bino bozalaki. Et puis, il poussé qu'il dit bala, à sa camarade n'angaïté. Il faut il faut respecter les normes et les libala. Pour bala za rolala, yoko la mukate. Papa na rogo la muka. Faut poser des questions. Chérie, depuis moi ça tout na mbali ko loba loba. Et puis non, mbali na tongo, faut na tela emai. Moi nanga na tongo liaka fufu. Mobile nanga na tongo melarati mobile nanga na tongo moi si faye ba yango oyanga ite oyanga ko lala alamuki yoza ko lala okuja boy même ndaka pamba a komboli yango te par ci par là yo okutaye et pas Antoine et pas Mandé et pas X et pas nan moi ça ninga et puis bato yozo ki rendre visite toi bazala ba foye na bango bazala ba vie na bango de ba vivre yo yebite ozo ko kota kunale. À la fin de compte, ngantu sikitomina nazo ba problème. Non, je préfère le commencer sur mobile. La lobby na yo. Ngape kusimba tengala kuluka yebo kilo. La zana conseil yo ino pesa yi. Nakutuna ye bo. Boni o changer. Oto so retourner le msubisingo. Ndenga zanga na so retourner kaka papa. Cheroke wapi? Réponse à malamu zati. Réponse à malamu zakato non. Nazaro ya. Oh na quelque part. Tant on vérifier akoye bisoka no nazo sukra baleba le landi oyoko no ba moni na papa oyebi pourquoi naza na kosa mabe yo mo ba voyage musu to sala boyebi tina na ngote e kama kambo wa sungu na kama tabibi bo akeso yo kangai musu sa oyo zo tellement yango ana za ku Je suis dans ma rue, pourquoi tu m'as fait ça? Nicole Machuda. Si tu savais que je suis ton copain, pourquoi tu m'as trahi? Alpha Ngoumou. Si tu sais moi, si tu sais moi, si tu savais que je suis dans ma rue, pourquoi tu m'as fait ça? DJ Don. Si tu savais que je suis ton copain, pourquoi tu m'as trahi? Willy Moucheni. Kodamboka. Allez, singa, mundabugiri, mwane. Allez, fini. Singa, mundabugiri, mwane. Kilemba. Allez, singa, Nicole Machuda. Si tu savais que je suis ton copain, pourquoi tu m'as trahi? Alpha Ngoumou. Si tu sais moi, si tu sais moi, si tu savais que je suis ton mari, pourquoi tu m'as fait ça? DJ Don. Si tu savais que je suis ton copain, pourquoi tu m'as trahi? Willy Moucheni. Kodamboka. Allez, singa. De retour? Oui. Elle équipe bien. Très bien. Attends, il équipe bien. Bah nous sommes tous nés au Puna. Et si maman qui n'a pas bien fait. Non, c'est bon. Non, papa. En fait, maman nous sommes tous champions. Ah, ok, merci. Regarde, Foster. Poussez en nous. Ah non, peut-être. Sambila nita sambila. Sambila nita sambila. Wana sambi nita sambila. Sambila nita sambila. Fumu Yesu nita sambila. Mama maribuka mona. Fumu Yesu eti komona. Matangati makukula.
Bonsolangwa Yudane Mama Maribuka Mona Fumu Yesu Watikomonwa Matangati Makukula Bonsolangwa Yudane Tinga bino Luka Thérèse Luka ya Thérèse bomé ko sola naye ameko ba ko sola na ma ya Thérèse to solo la bino non di kambala Luka Jimmy Lukuna kaka po sali ya les 4 filles libala ngana ibakata ezana na pese bakata valet ibakata pa na bango l'air na zako ya bas loba na basese oyi makamsu ye bomo maka molo leka boyo kono mupaya mutamelaka bon je ne savais pas bazako lo balangai okako mupaya mutamelaka yango na yeko comprendre donc ma ekufela mbwa donc c'est que ngala zaki ma ekufela mbwa mupaya ko ba preuve ba no monana papa na mi boma tele lo na zo lale mwana malembe alunguli yo papa pamba te olubilaki nga makamu wana kutu tozalaki na bare mesikoyo ngai yeyo na lupango awa na voandi awa tisikoyo na ye kuluka ye na sololo na ye wapi ye na moni na pesi yo raison na mona kyangu lukule disekime sikoyo na moni yangu eza ya frère na ndimi yangu sikoyo papa yo ye na moni na bagato papa moto ya bala je vous dis soso mobile na comment soso mobile na nani malo wana ndela peke si yo pamba te maladi ça na bu yo dara soso mobile. Bonjour à tous. Attention ba biba ministre ba yaka ba biba tumbote moni lolene ata ko tuna ngene yango isa ka pe boite mama e bakata Bonjour Salani Zani. Ezani. Oh nani? Bokilo nanga. Bongo ngana. C'est mec Sephora. Bongo ye nani? Mobile nanga. Sephora comme classe. Ya. Donde boza bino nyoso na ebi ba identité na bilote. Oh. Eza yo ou bien Olingo mutu so lati yo. Zalam bref. Ai bakata boni. Sala. Kosini. Olingo lo banini. Po bo fandi bo so na mobile nanga mabeza wa. Oh, donc nakota makamba famille. C'est important te pana yo. Ce qui est important, c'est que nous c'est de n'importe quoi. Il y a un baba chocolat makate longi te bakata. Yo benya tango, yo benya bakata bato bala yo. Yo ko kipe ko te. Makamba respect zate. Ah ezaka réciproque yo pied bisoté. Ya bakato pied bisoté. Ezala te. Dadi. Oh, tindi c'est pour mankenga. Ndenga pe na koti na nia mankeyo. Mais comportement na yo comportement nini? Na me mabango na mukongo. Bona bela tsake na pia bango mbote. Na me mabango na mukongo. Comportement Nasali bala se comportera le quoi yo te ya kasi o bala te et tout là na o bala na comportement alongwela ngakuna ndingo nzano kolegi mama oza posa to normal to bunda te na o te yo ma pesa mabe et ala vitamine te yebisanga
Les ans vitamine. Daddy, oyebi ke na regretter ma casse de comportement na yo. Donc yo vandi si ba papa na bino na bandeko no bosalela nga réunion. Mabe oyo salaka. Na yebisa bandeko langa, te yebisa ngati. So na yebisa bandeko langa. Yo pona ma bebelesi na loba te. Yebisa nga na yebisa papa. Tena yebisa papa, na yebisa. Tena ka baba te. Ta bozwa kanga mama tende bokuta nga l'école ba baba. Total na nini? Raisonner tende ba jouer là au sala les 4 filles. Eh mais ça makambo. Faites nous les canonnaires. Ma le rétroviseur te. Eh makambo pe ça ba ça peut ba honorer. Pas honorer nga maintenant ça le comportement te. Ne tu causes aucun de. Naza ba course ye bien. To so akino nini? O permettre kinga yo zondima na bima. Soki ba parents na yo, oke na kotonga nga, o salela nga réunion. Daddy, yo de yo nga na yebike yo phobie. Oh. Ozaye na kuite. Tika omela masta. Ata basanyo sokoli te. Ndaku okombi te. Olambi te. Mais moi ça ka boye tata libando kombi te. Mobali na yo aliete. Mais yo lamba, yo kombola, sala nyoso, ndako ya na yo. Njoko lobaka. Toliaka mbongo na bino. Njoko lobaka. Yeza kindoke conscient ayebi. Asa conscient. Ya dadi ko comme ndako ezali kama sorcellerie inconscient. Yeza ayebi le radio. Donc dadi na tikadi lukula e bakata mutu abutanga ya komi lokola tato ya butanga na tikali zoba na ndimiteke mwatsi oyo yeyo biso tokendaki kubala pamba tata koluba réunion na tata na bino elungwe kutu bokilo ikomi tata na bino donc na tikali dese na ndimiteke e bakata mutu tata koluba na tata na bino kumbwa bokilo yikufi na munoko na ye na tikali zoba ça va papa biso tozongi me oza mwana mobali solola na mwasi na yo toza na mingi ya koloba te oyo ngana moni mwasi akomi komatela yo fongola miso Eleni kaboys yo tala opozo mona na te uzobenga mninga te ngabi yo mwa soni na namona ndenge ozomusala batala ngani susu na kuma opesa mbali na ngai okomna mbali na s'occuper bien makasi na Michel Miguel mbali na nga Diane tu réussis ayaya mais na bien yo kasi mwana moke belle ya kolekanga mayele oza kolekanga mutu tema mabe oza motema mabe franchement Diane mais yo komaki kosola na mwana na bien okomisaki période. Donc tu comme ça qui est pire. Ils ont un intérêt na yo. Mais ça yo vraiment l'intérêt non, je suis désolé hein. Michel Miguel azanga. Mon ami tu Michel Miguel azanga. Comment yanga père azala yanga libela. Ma chérie, yo ti lo vivaka boy. Yo olandanga pour intérêt te. Dit ça camarade dit ça pour intérêt. Yo bénéficier na nganga na bénéficier. Nzambe ye moko kutu. Alinga tout le temps to kumisa ye. Alinga to tient na position point. Pose intérêt na ye. Je vais te lingaka ko sambela ponza masani apambola biso non. Ça peut intérêt na biso. Na mokito faut que dans mon intérêt. Diana. Parce que logo sali ezalaka te, ezalate. Et ka c'est comme le ngola molimo ko lula ka nde onanga. Eza bien te. Parce que je bien monter na bisa tous ces pays ici bas. Diana, est-ce que vous avez des conséquences ya likambo ozo sala? Diana, moi na belle vie asali nini pozo mobali na ye. Nini ya mabe mwana na sali? Omoni mwana muki akolekela maele omoni Michel Miguel alangwa ndinga ko langwa ngai et puis aboyi ya belle vie akoma yanga pona libela tchango na mutuna aza yanga tsikala yanga pesa ngaba konsia bizu bati Diane lelo mona oyebisa yo yebango na se na moi oyo nyonso tosalaka efutama ana se tous ces pays ici-bas. Quand tu as dit que tu as dit que tu as dit désolé, hein. Papa, Ozali étoile va manger balandaki. Jésus. Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci mon Dieu.
Merci parce que tu es un Dieu qui parle. La Bible dit tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour le basson, tu passes dans la profond sommeil. Dans le canal Job Olobi. Kolo merci. Pour yo mo to pesi un message. C'est na yebi ndako yote na yebi aveni oyo. Mais le pango na yebi te, numéro na yebi te. C'est notre grand Dieu. Yo moko za guide. Guider nga lokola aveugle nzambe pour na yebi lokote na komatina wana sika. Yo moko talisanga pe muta malade ya mokolo na nga na yebi ete. Yo moko sala volonté na yo. Na mi pesi pa ino lokola simple instrument comme étant esclave oyo ordonné au pesi nzela na bimana ke koluka libota o na yebi amote tambola na nga. Na ndimi Jésus Christ a liboso na nga lokola guide derrière comme garde ainsi qu'au milieu comme étant ami fidèle Emmanuel aux otambola na nga. Mutuka na nga nzambe ne na zo mata ko kende ko zonga na simba mepai na yo. Na kombo na Yesu Masi et na lobi amen. Zambe na ngai kolala pongite tala bampate na yo bakolela basusu bakosomba bango na mbongo basusu bakosomba bango na oela otika kika boyaki na otambola ye moko belle vie batika mobala etambola ye moko ndenge wana te po ozalazala na ye nini otikatika mobali ka ye moko osokoli ovela ndaka libala no en tout cas tonton Michel ezala pe te banda bimaki ti ere oyo azozonga kaka te nga boye nakoka te ngaka matete nga mbala nango kobima te osala ta mbele libanda otiki nga bongo ka bongo obengi te na ye baposition te nazala confiance na mobali na nga aoya na ye ntango mosu azwi mwa contre temps ntango akoya ya bien opesa ndeka yango explication mesana na bene aye na aye Ça va. Ça va. Mon ami. tonoka bula topesa badon na baécole na bahôpital oui tosalanga lelo na lex nga na lex fomontu hymne national l'hymne national date nango ezala nde lelo kosala badon falo oyebisanga moni bakei kokosala bandasala badon tonton Michel ezala atin si bokesala badon na lex fomontu omemi madame keka yo moko en plus oumeli taki otala ete enga fana ka ye moko isolé heureusement qu'il y a moi si malamu so basi msusu wakati otiba nzela msusu mabe mbaka oyene bango lokola basala badon na lex fomont fallait qu'ils ont arrêté. Pas nécessairement, des fois, la Kendara. Normalement, il y a le long de Singapour, on a besoin d'une date. C'est que tu as un qui va quelque chose. Soki Nathalie, nazananga moto mabe yawe, goluna yo, ezingelanga. Sali na yo yawe salela ngai pona bika nangolu na yo oponi ngai moto masumu yawe petola ngai pona bika
Bosobo le 112. Oui. Gloire à Jésus. Libre sa maman, où il a été, là, pasteur Jean-Paul de la foi. Vous avez un malade malade maman, est-ce que vous avez le 112 té? Papa, na lobino ki a uza 112 mais awa mutu malade azate. 112 c'est vraiment Bosobo le 112. Ça va, merci. D'accord, ça va, merci madame. Yahweh, 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 Nazali nangai, Mari Magadala, Yahweh, Yahweh, milimo sambwa mabe, ekotungi sangai. Nazali nangai, moto ya kapele taoma, Yahweh, toko te toko. Nazali nangai moto ya mokuse Yahweh, Yahweh na matina nzete. Soyez à Bosobo le 112 et des maïs parce que j'ai un message de la part de Dieu. Na mekina kende boye mais esprit simbité c'est que mais maman, oui, Binzamo tout semble à Jésus que le Nazareth n'a jamais été menteur. Bible Lobinza Malobaka, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans le livre Job, à l'obiton Tazana profond sommeil, Nzamba Lobaranaye. Moi j'ai reçu un message de la part de Dieu, Lobi Moutamala des athées en andam. Mais, Sœur Namoni, à Ramazon Monaté. Mais c'est ça, sa malade. Avec les maisons malades. Jésus. Ça va pas permettre d'assemble la ponaye. Oui, papa. Azanani. Ma soeur, nous avons un ensemble. Nous avons un message ensemble, nous avons une adresse. Merci. Nous avons une adresse. Nous avons recommandé mais écoutez, na lingina ton dans non ma soeur ma soeur c'est pas là n'attend parce que nous avons mené un message yango na ekokuta na yo amen soki bâtiment mona Yesu Masia wana changer te amen na ko déclarer le kona yo mais tu besoin temps tout semble la pardon s'il vous plaît. Seigneur, je te dis merci parce que tu n'as jamais été menteur. La Bible dit, toi tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, sans nous de prendre garde dans l'union sur Zoloba. Merci parce que tu as une adresse au cité. Namouni Moutamala de Loba qui n'a pas Nzambe. Natiki honte à ta main, que ta volonté Jésus-Christ de Nazareth et que ça manabo moinaye. Amen. C'est vrai que dans Luc chapitre 10, Kolonangana verset 36, au Monisaki Barti, mais je crois en notre Dieu Jésus-Christ. Pour ça, là quelque chose. Sois béni Seigneur pour la réalité, l'accomplissement Seigneur. Il y a vision au Talisa Kingana Kombo na Yesu Masia. Nde na remercie au Petolobi na kondima. Amen. Yaya, nakozonga. Nakozonga to kuta. C'est là ma soeur. Si ma version na pesio méditango. Marc chapitre 10 verset 35 au kititi na 7, tina ba 46 tina 52, hein? Bon méditer en Marc chapitre 10 verset 46 à 52. Maintenant bomona on zamalo bina ko zonga lokwa na moni place bomi tungsa matin. La Bible dit ceci, chaque chose a son temps. Eza hasard tenza ma pesinga message. Je suis un serviteur de Dieu oboye banga plus tard, je ne suis pas là pour parler de moi. Hein, je ne suis pas là pour parler de moi, le Seigneur va soigner. Papa, namoni qui monte na binza mazala linga moko pasteur s'il te plaît kokenete bondela malamo. Nazondi melanzambe na yo papa. Ma soeur, écoute. Retenez que l'homme a ça. Pour le latter parce qu'on perd deux fois pour rien. Bible dans Hébreux chapitre 4 verset 2. Que le babo était un peu na biso sali befe ya ngomo pété un peu batu mususu mais sali befe te peut kuti kondimate. J'aimerais que vous en a foi nzambo apesi nga message pona yo
azana iloko asika nga sana kati ya vina. Oh, na sepeli parce que 2016 oyo Yesu Masi azokutana na porte da sortie. Soit kutana na Bartimée na entrée à Jéricho et na kobima na ye ndazo kutana ye. Sacha lui grâce na porte d'entrée, mais Bartimée soit qui grâce na porte à sortie à Jéricho. Dieu va faire quelque chose dans sa vie. Kola pambola bino. Moi j'ai bien le Seigneur parce qu'à cause ça a été. Nzamba lola pambola bino. 2016 ezali année ya komona clair. Dès que je dis tayembi alobi na lingi na mona et salamelo au nom de Jésus-Christ na déclaré. Amen. Na kozomba hein? Yaya kola pambola. Merci. Botika malamu. Pasteur oya mukoni. Yaya komi tungisa mate. Lokola nzambe nde mta orienter ngai nazwa directive nzambe nde toyeba na kobondela hein? Prière oyo nzamba pesi directive ezalaka na elongo. Lokola pesa ki adresse oyo eza vision a pesa pe provision pour le koyobi. Olela te hein? Nzamba lola pambola. Amen pasteur. Nzamba pambola. Amen. Comme ça botika malamu. Merci. Na pambola nzambe parce que akosa te. Amen. Alléluia. Merci alors. Ça va la fatiguer ma casse mais na moni on a comme la courage. Ça va. Ouf, atilier musala. Azala musala. Azosala musala, c'est alors qu'il a profité. Naya rapidement. En tout cas, ouais. Mais azala musala, atiki na musala. Azala musala. Ça va. Ngaga posa mbongo, ba ila ngaso za posa mbongo. Ilo nyoso rango posa na benga. Donc na besoin vraiment bon prendre ça la difficulté mon bon. Mbongo est vaste. Ah, ibakata. Ibakata. Oui, bébé. Tinde na telemiboé. Na sanani. Oza patron. Olobi bien te. Patron ya nani? Patron dadi. Alors, mbongo nde kolemba nanga? Non. Alors, mbongo lo baki za va? Mbongo ko combien? Pour ça $300. Oh. $300. Oui, c'est le 300 ma kambo boulot. C'est quand on peut biler zoya. Pour le moment 300 caca. Allez. Merci. 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 Ndeko nanga tika moyibi mbala boni bakote ya kayo tika moyibi ndeko tika mabe ya kana liloba ndeko na ngai fungola motema na yo elaka yo kopesaka nkolo epai ya bato kolo azali kozela belema na ye zoto na yo otiki yango obomi zoto na yo ndeko yaka na liloba lobi makambo ebele ndeko lobi liwa lobi kozanga Diana nasali yo nini Diana? Nasali yo nini Diana? On m'a fait la semblant. Diana, okonukela ki camarade polinga mobile nanga. Belle vie.
Diana. Diana. Nasali yoni maman. Ni maman bosinga ngate na pesa bino. Nenga bikisa Bartimée, la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Akuta na veille de Moussa Salah et deuxième touché si mamona. Akuta na Bartimée lobaika que veux-tu que je te fasse? Oh, il a plusieurs méthodes. Il y a pour guérir Moutou, il y a pour sauver Moutou. Père de gloire, je déclare. C'est toi qui m'as envoyé Jésus-Christ de Nazareth. Luba maman. Papa, ndena lelo pa na ubu. Naza posona sila na bango nyonso ka lelo. Nalingi pena ro Michel Miguel koma yanga libela. Atika la ka pona ngana kabole na mutu te. Posa na ka yangwana. Na sila na bango nyonso mutale lekana nzia na nga sute. Ebakata. Ebakata. Mon amour. Nabuka. Ah, ngaye yo fongo me mon ami. Ah. Boniko dadi. Sunset.